par-ci par-là. Donc, Balangola, Baby Mamon, on se là. Donc, créé sous comme Baby Charlie Bouillon, Mamboto, déjà dans Palanca. Donc, nous les mailles, il y a danger dans la qui. Oui. On l'a internet, de partout dans le monde, les lobes azuio, Simons Place et Koué tombé, n'a pas lieu en communication. On l'a un message dans les années pas là-bas. Ouais, message dans les arabes, que n'a pas fantique, toi les rois de la forêt, partout dans le monde, dans les rançonniques, aussi Mukoko Bassi, Golbert. Donc, oh Salami Awa. Donc, la nouvelle génération, bah, mon solo là. Donc, c'est une bah, créer ce comment. Bah, bien, Marambo est salaté. On m'écoute tous ah, mais tous amis sont morts. Tu appelles Golbert. Simim, t'as Simim Makambu. Golbert, baby, Golbert, t'as Simim Makambu. Mais Nabino, mais. Ma solo. Et donc, Tobini a des gars. Nabia, nako saote. Ngai na loba mingite. Ngai na yana na Makambu. On va taka presa bisa PC c'est pas ça fongola eza mabe activer biso mamko za nango baoyo babula yangi amako simba te oh quel malheur to babula yangi amako kweya oh quel malheur bato babula yangi amako simba te oh quel malheur ah bon malheur oh quel malheur hey malheur oh quel malheur Tango bayoki yengia masekui, oh quelle joie. Tango bayoki yengia makangi, oh quelle joie. Ah bon, la joie, oh quelle joie. Hey, la joie, oh quelle joie. Mais mikolo quelle joie. Omoni babiloko na beta o, ngai ba meka ngai. Babinde ni neske ye akokanga, eske ye simba. Ebi ke biso stoka mo Golbert osimi makamso tobi, tokantse ke masole ekweya mais osimi. Ata chiko se pipos ayebi makambu oyo, oza siko ndule sili. Taka babomi en poule mais sale yemba. Et ça mana nous te po jeza bota ma place ba meme. Mais babomi mwinda mais sale yemba. Eske ngam na tine bango, ngai te, ngana bise bango nga mwasi yo lingi. Foza kitoko. Et la joie, oh quelle joie. Bato babulaki yangi ameko simba te, oh quel malheur. Ce loko na eno mikolo. Si. Na banga ta bimission na ndule po. C'est na bimission ba mona ka Golbert, abwaka biloko ngo tout ekendaka boye. Golbert yango salinini yango so peser so o Yesu makasi par rapport à na biso mwana nzambe anga za négliger. Abotam na ndaka meme ba ignorer ndeni na ba meme. Kwa bula isa bosi na mama yembo batu mama yembo za indone. Ozo mpani nango ya Guinée na komi kitsa batu bayo ka solo na esa alambi. Tasko na ele la joie parce que toi na mikolo toi na joie. Joie. On a habité de partout dans le monde, bon bah se retrouver les lots, la musique à Golbert baba qui n'a absence ambulance donc il y a vraiment chaos mais tout monde aussi mieux sur la créativité ainsi ka. Mais anako saote mutu na vie ba cancela ka et puis jamais ba resonner la mutu récite. Ba resonner ka ko kwena ye aye kutu ko kwena ye sur tellement biso to yebi secret il y a 10 commandements biso tamona na 10 commandements au Moïse atika yango merci kolinga mosa muninga te kozana nzambe mususu te papinzola meso yemo lobi tu n'auras pas notre Dieu devant ma face yango ngona osela natiroka miezi alinga ko pe moi trop natiroka miezi ngapena lela yo mete moi na mona hote na tireka na mabanzo Golbo bosa ni sek didi na Luanda na ko bosa na été parce que il y a gérer au monde nga gérer kabushka balongo muto gérer balongo la raiti au moins moi tout à l'heure ebisinga to ba animateur ba kei ba raisonner biso to zana rechit mais to ba moni siko to ye yo mo moni to kei toujours du monde Rachidi Kola toujours balançoire to dans l'époque à Diemba musuna yete yangwana. Merci Golbert. Yannick Zolama azara na poto mais mikolo na Kishasa convert Moussa yem ta salangai na ko bosa na chiffre noir te 1m90 au moins ba botaza na mikolo ngape na obimisa Alpha Mapuya na linganga trop honorable Lutumba ozo comprendre Joseph Raymond na mona kasavubu ya solo yebisangai tokesuwa tout le mabinara na ye chiko se pipos na ngana ye fosingo na ngana ye sardu de se coller na ngana bango so yebisanga na kesuwa merci tunanga bangali nga tunanga ba question na o wane pe anga kanda na silika
bomoni solo lango c'est na keiti c'est na beti tolo na fimbisi beta moi bilo ça plaisir na ba internet nyoso ba lando balinga Golbert parce que Golbert na simbi est-ce que ebi question na boka bilo ka sika ndesi na ba internet ba o elango pressé et ça langa passe nana lindende 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 ubetina ye ubetina nga o salinde bondokie lindende 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 yega muka musokoli mukengila lindende 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 utongi convert musa pas chief noir salinde bondokie lindende lindende explication lindende eza ballon c'est bon de nisele lande nde sepe biso to tambola to bino bo tambola parti ni sala nde répondre ngako ba parti sala nde wana yango wana ne tona ngoposa côté musuna lo bakamuka musokoli mukengila mona opesa pe rapport papa so bimi noko ga kengila ngai isi na sukula apesa mona tasoni eka muka musokoli mukengile linene moni sikona baksi nyangarele kinzombo nelengi mama bwaka mai na nyangara ye bwaka mai ekutina atonga église na nyangara ye bwaka mai nyangarele kinzombo nelengi mama me bwaka mai na nyangara ye yangia ma pesi misindo na nyangara ye ngana bwaka mama salite natalika nyangara na eleki nzombo nyangara eza sima ya banzombo siko na raisonner siko na kuwa na biso papa na kutino asala église avenir nyangara eza na ngingi basele Quand on a soit expliqué, pour banoko pena baluka. Expliquer. Mais ya. Obi ya yom siko na minute yom tozo na sensi. Nyangarele kinzombonelengi. Mama me bwaka mai na nyangara ye. Bwaka mai na nyangara. Sino asala église na nyangara ye. Bwaka mai na nyangara. Muke na bwaki mai na nyangara ye. Bwaka. Muke na bwaki mai na nyangara. Niko mai ka o mai ni. Tega sisogi kana wana nyangara. Mama musuba. Na nyangara. Batu msupe basala be babilanga na bango libanda. Siko mo bilanga se kauki. Fasa nini? Muke na bwaki mai na nyangara ye. Konvere musa bwaka mai. Omone na okende. Me azonga sima poani. Avec ses missions. Muke na bwaki mai na nyangara ye. Oza biloko banga baswa lelo. Mais papa a dit stop. Mais na pesi eloko. Bon, là on le zete pour champion ça lobby déjà dans on c'est ngwana. Donc on a expliqué ka bana mikili. Grand chanteur watikali véritable ténoriste OM na mouvement voix katana tenga yo basele. Na bika ba le Sonic 1 bazola ndanga na niveau en direct de mikili. Ba Astrid Yende ba Rossi Mukoko bazebele ba mama dada na pesi bino mambote. Michel Bondo la nouvelle génération Dada Muzinga na bosani te bana Luanda Golba Créus Sukama Rachidi Kola na bosani te Charlie Muyumbu ya bino tuka wa Pichukala ya bino tu yango wana na pesi bino tu Golba panzela muke na bwaki mai na nyangara ye nyangara le kinzomboneleng basele nzombo baliaka te nzombo ya nini omoye sa afeni nyangara sa afeni nzombo pesa afeni sote me kangami yango solo na inspiré ngai omote bana nyanga ya nzombo ba osilika na biso nyangara sa pa feni munene baya babeta bali yebisa ngai pa ozo sengelo ba ngiama to bomba ba plan ba moyi ba plan Sadou de Sekole. Oyebi ke Golbert pana musala makasi so ba yibi lisu ba salele su maka. Mais on a ko sorte na profiter na tika ba numéro. Au moins numéro c'est très important. Très important. Mutu musa otala ke mission na a sepela nango aluka penga mona ngati. Et on a profité na pesa bon numéro plus 243 89 72 65 69 8. Est-ce que vous comprenez? Plus 243 89 72 65 69 8. Si vous prenez Nyangara, et ça va venir quand même sima na nzombo. Donc ce qu'on sait c'est muke obwagi mai. Muke obwagi mai kana Nyangara. Habité. Ouais. On a besoin de 4 minutes parce que na obwagi ba 5 cris.
Mais il faut ça moi plaisir à Souka, Papi Nzola, mais soit CP. Oh, générique Mobimba. CP là, Gabi Panzo. Oh, générique. Talo, ACP là, parce que Mukusa Talo, Mukusa Talo. Gabi Panzo. Eh, Mukusa Talo. Eh, papa. Bon, ma lumière. Habité. Michel Obondo, il y a frère Nangaï. Na bossa na haute, Feli Ababou avec classe. Feli Ababou avec classe. So moni siège na tambola na mobimba bonde to tambola na bakini. Ozo comprendre. Mais c'est faut la na batuna ye parce que tajo mo seiba asali ba devoir makasi na journée lelo. Parce que chiko se motima, yé lelo na minso ayete. Alati liputa simin zeta fufu zo sala ndulo moni ndulo. Mais question na ngaza pe boye ba ino so balinga ko na monde entier parce que nous ça boye ba ta na ba Chine, ba Chicago. Wapi na wapi na Yougoslavie ba otala yo. On le bala bango ne son nini. Message nous lancer na bango. Oh peut-être des gens peut se numéro na contact maintenant c'est peut répéter ngo lisusu pour ba balinga ko ba benga yo et ça lo vraiment. Plus 243 89 72 65 69 8. Na saka na numéro moko. A part ba raison na biso belé ka numéro c'est bo bengi ngai bo so ngai. Ngai na bomba ba platé plus 243 89 72 65 8. Ngwana pona siko na réponse tuni ngai na ko répondre bango boy. Ngati lelo na mona musala. Vous comprenez? Na za plus na posa ba soutien na bango. Moni ba soutien na bango nde sala ngai. Ba soutien ba to bananger lo na maité. Ba soutien na bango na esala ngai bien parce que c'est bon on a toujours na vivre le ba couleur et ça ben fort na bino. C'est na toujours propre et là toujours ben fort na bino. Dans un plus ba tu soupe bazo banga babi surtout soutenir Goldberg qui m'a ngiama susu po bino bomo qui m'a ngiama bo éviter que yem ta sala bino yem ta pesa bino makambu. Mais na ko sauté est-ce que ebi ke bakri na boaka et ça na ba capacité ya ba disque. Ngana mona oyo na kola na vie ya malembe. Ata papa pesinga te na ebi ke papa oswa. Ta musu papa lelo akende musala nzamba peseka mbonga bombo moko somela yo. Na ebi ke lobe osomela ngai yebisa ngai. Alari manachu kuna indi wanachu atonda lo fundwe mena poche lokote abanda ko bwaga kala me ba demiton ebele yenge mapesa nga kombo na kombo ya Goldberg alari obita ko cheka wono mburi ngai fana ke na krinde ke ndaka yenge mabenga nga Goldberg ebele basala kana pale lelo bayeko l'animation balingi babudenga golba alari manachu me kuna indi mwanachu na ebite fona ok na ba plan monya nga ke na ba plan abia le écrit ya nyanga te to ça l'émission yo ngabo mo aussi ba plan lelo ba. Merci Goldberg oloba nini mais de la fin parce que comme na biso na suka pona bataluanda pona bataluanda o basala nga batika ngai te pichukala ba auto servaki pona bayaya bamona kiango au soleil likolo na pesa sumbote na padu masamba ve ba travail au sala e monana mamuke pidi na ebisa yo eloka 50 pouce wana ngebe bomisa ngai mama na ko kango te se na hôtel ngo na mona yo mamuke pidi j'ai un catalogue c'est un amoko jina kawaya na mona yo lobim merci Goldberg, merci beaucoup, bye bye. Bonjour Zil. Ouais, bonjour. Bombo te banderonos bazo talangai. Na moni malamoko ya na ngai Pichuna Amado la joie. Bombo te no bisiko zala na kata France venanga mo grand frère propre Dr. Egi Malongi petit na yo. Ebi kolinga omona petit na yo donc ngayo. Dada muzinga Sarah Bouchiri. Ngayo. Bonjour. Ouais, bonsoir, Gino Basseyo. Pakebo. Bassiste, Kangi Masolo, donc viens à converser ça. Ayebi, honorable Lutumba Ayebi, Diane Mouzamba, vrai chéri, Ayebi, Yaouli Pansemba Ayebi, donc bassiste. Oh, Toyo Kakalaming, Muta Betty Baba, Sona Danger, Gino Oye, quoi. Gino, merci. Bonjour. Ouais, bonjour, Namba Toutou Balanda, Bisso vraiment. Ma CPL Makasi, Binomo, Moni, des gras plein. Des grands nous les guitares dont du jamais vu.
Dis Donc jamais. si elle est la salle là est banif, mais cette fois-ci c'est les rois de la forêt agrémentée. Na moni vraiment na ba aspect ba Nicodème. Canon, ouais Nicodème ma frère nanga donc canon au Saranate. Canon au Saranate ba lobi plein ba tu va quoi na ba piscine donc na habité. Maman no lo ba fait na Freddy Ngoma le coutumier. Ba bipé et ça li pe mikolo belé pe bo beta ba concert en plein air té lelo Simon Sakao. Hein? Ouais. Moi impression na bino ezani. Teto se peli maka c'est puis te remercier encore une fois Batoune Bayagi belé l'anniversaire il y a 6 ans CNL oui. En tout cas ça libéna bien soirée les qui vena kitoko dada musinga Jean-Pierre Lebo binomo boye bika bomonika direct ndenge leki. Ouais. Fait un gosse qui sont là dégâts matériels satellite yo ndenga to mesala satellite message ni Hollanda parce que Hollanda de partout dans le monde et zaki na cadre il y a 6 ans SNL au boye lisusu lo bala bango ni mot de la fin on a moi quelques salutations na yo et ça vraiment plaisir mot de la fin na ngeza ka non la félicité bango premièrement parce que basali yango bien et puis boulot na bango qui est toujours de l'avant base là toujours au sommet biso pe to zaka gato boseka to za libanda to zonga ilobi yobi gandenge ça là toujours maison mère toujours kwenda vutu wa doma mona lo bazinga nya ole relasa ebi Eric Mabungu kati honorable Lutumba Gino yeyo message nini na benyo so ba Hollanda de partout dans le monde message ni lo bana bango message ezaka ke nde to aboye donc biso to ba bosser to uti Tanzanie to koma ilobi to uti Tanzanie to koma ilobi to fatigue eza te ya musala to pona donc to continuer osala ngona continue nde na boye na pesi ba mote nanga na honorable Lutumba yé pe na za partenaire nanga donc yé pe na manager mutasala nanga na ndenge poto donc yé fait nanga Simon Poso Simon donc sans oublier Oscar Kwango Gino yeyo donc ndenge za boye. OK to ya pena oui programme pesa programme pesa ka ke to kuta la samba nde to mesana et ba continuer ko somba ba céder na journée na ba to répéter mardi mercredi na jeudi donc ya Willy Pansem Oscar Kwango na bandeli ko pesa ombote donc honorable Lutumba benanga compère Moussa Tino Basi yo Diane Muzamba yo yebindeka to sola ki donc to zala et osala bien bon na ninga pe masolo bango ba collègue donc biso to zaka bomoko nde sala kati na biso malgré nga na ancien na bango mais au monde lisanga nde to ça jeune ombo ya bien et ça là moi bien donc ba tout base là toujours branché azela ilo mo ezo ya kalate awa eloko wana ezo ya na mupepe mabe bino mo boyo kaka donc OK merci aussi lo banini ouais mingi nazobeta 7 na yo mutu olongwe ona longwe bona papi kakol onga na longwe maison mère bona papi kakol oh papa olongwe maison bona papi kakol asali yo nini do batika otambusa komba chef na biso nenga mabe aza responsable azala mwasi na bana na ndaku donc ba respecter yo nasenga mingi respect pour na chef na biso papi kakol pourtant obunga chef na biso papi kakol obunga mbala moko le roi de la forêt patron na biso parce que yem tatia place wana place oza wana força ngoti le roi de la forêt mutatia habite yo ninga na moneli yo foza la chef nde azala chef ninga azala yo makala wa yo mako yo mako yo mako Yamakala Wayamako. Sina yo moko tubero moni batu mususu ko kende na bango bakana posaka to kende na bango nzela moko. Mais ba bossa nike. Suba yaka moko. Wana bino vraiment akeye moko. To boite. Ko ndenge za boye. Ba groupe na bino akeye moko. Te monde za boye. Sala mikolo belé. Biso to lobela ka mamu ya wenge na biso. Ebike mutu bolo ba kende ye moko wana ye mutasa zala kenda wana yondo kanisi bongo yondo kanisi bongo wana eza cri ezozwa mutu tu omoni ezozwa mutu nyonso balobi te na mutu moko ezozwa mutu nyonso omoni wenge eza le roi de la forêt biso tout wana biso kaka bana bamolomolo ye meso wa telemi wenge mamuna le roi de la forêt ye na pesa biso mamu ye na sala eto ye bana tokoma danger nanga wilunga manenge batu wana ba bule ba danger zo comprendre mais so kende ga yo mona on pesa contact nanga plus 243 81 54 222 53 plus 243 81 54 222 53 benga Patrick Satellite naza na ngai donc venanga don na l'île présent donc gosse qui ont la dégâts matériels Astrid Mamweni la reine de Lausanne donc la pesi bango tumbote Jean-Pierre Lebo Eric Difumu do Batutu
batutu yanga na pesi bino ka moto tala ka Merci, merci. Ouais, ngabe mingi na pesa bambote na ngai mingi na dada muzinga ya Sarah Bouchiri, sœur na ngai la joie Amado Pichuna na kata France. Yasmine Vango Vangoski, petite sœur papa na kata London, Renate Masiala na kata Lyon donc Dr Ige Malongi, Dr Ige Malongi yaya. Bon c'est la coffret boni sezoya. Ezoya, ngabe na baksika muke docteur. Na pesi Dr Ige Malongi mbote. Na pesi ba chancelier nyonso ba fidèle de Weranson. Donc bango tout na pesi bango mbote. Ya Willy Pansem. On a vu na nga kati. Bye. Merci beaucoup. C'était là les artistes de Wenge Musique à Maison Mère. Aujourd'hui Tobaki Zaki Simons Plaza Zaki tombé avec Weranson Igwe, le roi de la forêt. Merci, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Merci à celui qu'on appelle Papine Zolamé sur NTP Prod. Merci à toi, merci à Roka Miezi, le mignon garçon de Paris. Merci à celui qu'on appelle Gabi Panzo Moussa Dalo. Merci aussi à Diogène Genève. Merci à vous tous qui m'aimez bien, je vous aime bien. Merci à Chéri Kobetox 207 à Mobile à moi Simoko. Merci à toi, merci Nabino Nyoso. Gino Ngolo Basuni. Bon, talaka na kokende boete donc vie na Alpha Mampuya. Yaya na zongi ka pona peso mbote yo yebi fie kande to sola kit Alpha Mampuya danger. Merci à Jean-Éric Dikombe, merci à Merlin, merci à Batunion, Christelle Larosse de la presse congolaise. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt, je vous aime bien, bye bye. Azali frère en Christ et le cousin en Christ, papa pesa héritage.